Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Adi Londolé, pour la vulgarisation de tous vos événements, journal, reportage, fêtes, animation et maîtrise des cérémonies. Adi Londolé, l'homme qu'il vous faut. Adi Londolé, omniprésent, l'animateur présentateur polyvalent pour la réalisation et la publication des émissions de télé diffusées sur plusieurs chaînes de radio et de télévision. Adi Londolé, l'homme, l'artiste, le journaliste du peuple. Adi Londolé, beau comme un dieu. Adi Londolé, le célébrissime. Biso se Mosala. Alors, Mr. Siatoul, Tolanda ke loko mogo toki likamogo boy, masolo ya osali association mogo pona kode ba mama na tolo, o remarqué ba mama na premier tolo, yango osali association. Kombo association nini et puis tina nango zanini. Merci beaucoup Adi Londelo pona motuna na yo. Na sali association pona ko aider na mama na tolo te. Folo ba likamuna loko nango. Nazali ko aider ba maman pour un cancer de sein. Donc association pour aider ba maman pour ma belle. Parce que le cancer de sein est comme ko boma ba maman na biso ko le ka corona ko le ka pe sida. Yango epesa nga ide na meka ko sala association wana. Association wana kombo nango ezali Asosameko. Donc association de meilleurs du Congo. Ezali association moko et réunir ba garçons congolais oyo ba yebi komela ba mama mabele bien pour éviter bango cancer ya mabele. Voilà. Alors tant aux autres ba kombo wana boy na miso batu ba bio quand même Siatoula oza quand même oza vedette munene oza célébrité na biso nengo aux autres ba boy ozomona te ke soita musu ba papa na ba mama na bokilo ba fandi ba mozo bimisana ba otala télévision sika moko na miozo lo. Adi omone loko ebomi mboka na biso to benge loko ne loko na kombo nango. Quand tu veux éduquer tes enfants, yebisa bango eloko boyo kombo boyo lelo Google koma mwana ko kende na internet abeti et puis amoni yango. Alors mabele na nzoto ba mama ezali eloko moko ezwaka mingi cancer et bomaka pe ba mama. Pona nini? Nous avons constaté que ba mibali belé ba melaka soso basi na bango mabele te faute ya temps alamuki ake musala alamuki ba problème baza ya koswana oyo fa kende pa inaye. Alors eza oubli yango nazo zongisa ba papa na ki responsabilité na bango bazwa ki responsabilité na bango na maboko ba mama bazo kufa na cancer ya mabele. Pourquoi? Ba papa bazo mena bango so mabele te neti akala. Alors yango nasali association oyo nakini déjà na utaki na salaki yango awa na poto nazo recruter ba jeunes garçons o bazana bo pikiliki o ba yebi komela mabele bien mais bandole kande ba mama bandu batele ma wapi recrutement e bano sala mandenge ni ay kokoko ngai na ekotala tolo na yo ou bien ba hôtel mana balaba ba mama bazoluka bango. Merci beaucoup Adi pona motuna na yo. Nous avons nos bureaux partout ici en France, bientôt tu retiens en Belgique, tu retiens en Allemagne, tu retiens en Angleterre, tu retiens en Espagne, tu retiens en Finlande, en Grèce, en Turquie, partout. Tu retiens en représentant en Bisso. Alors en France, bureau en Bisso Zalina, 70 rue Anatole France, dans Saint-Denis, so ba yona na deuxième étage, ba kokuta bureau na Bisso ezawana. Alors na bureau ba doit faire nini bureau tozana représentant légal Lixon Kangi yazali wana pona kosala ba fiche kosekate papa eza vie ya ba mama na biso indeza Angers Adi kosekate cancer de sein obozomona ezoboma plus que corona ezoboma plus que malaria plus que sida. Alors na tant que congolais na souci ya ba mama na botama na mama na lingaka ba mama mingi na bino na sala situation oyo au moins to sauver ba vie. Alors revenons na ningo tunaki ngai ba critères les anini ningo tozo recruter ba jeunes garçons au bazana na Paris.
Ezate ke omelaka masanga na mulangi oya oboko tsangana melaka ba mama mabele. Non, tokozwa yo te. Alors, tokotala CV na yo. Nakin est-ce que au soit mutu na bitumba. Nous sommes les critères, so soit mutu parce que ba mama bazo réclamer ba misu ba teto na bango ezo zoka, ba mbali misu tozwaki neti na Kinshasa, bazo tika ba mama na ba pota. C'est pas bien. Donc bakosala stage eza na mo et pas iwapi bakosala 3 jours c'est mato boaki bango na terrain na stage wana bakosali na stage wana tozana ba mama to kotelemisa bango bazo yekola neti tozwaka ba réclamation belé munusu batinyo mela libele loboko yo ezofina mususu non tolingi bongo te soko za concentré na libele à gauche au melika libele wana esili donc stage wana ezali ko lakisa batu ndenge nini bokoyi komela mabele wana. Alors nous aurons des points stratégiques neti Château Rouge tozana 50 agents oh tokotia wana to reconnaître ba ndenge. Alors batu na ngai neti nazozo bapele belé hein nazozo bapele neti na Lyon ba monaki groupe moko ezomela ba mama mabele na gare wana batu na ngai te batu na ngai boko reconnaître bango na ba t-shirt ya pembe bakoma awa na vert Asosameko donc association des mêleurs du Congo hein na se bakomi mystère wana nda association na ngai o bazomela na Lyon baza batu na ngai te na Orléans nazwaki bason wana pe na yebi bango ta mokete o baza na Lille bazomela kuno na Cascade liboso ya centre commercial na yebi bango te nga batu na ngai baza na ba t-shirt na bango oye na badge au moins badge c'est simple donc tokotia 50 personnes à Château Rouge 20 personnes à Gare du Nord 20 personnes à Châtelet na ba point stratégique nyonso. Est-ce que ba maman bazo se pénaliser est-ce que ba maman bazo benga yo si tout le kabolobi les aprender est-ce que ba maman bazo intéressé na makambo adi ba coup de fil tozo zwa na bureau ba maman balobi nzambe apambola yo banda kalawana so zwa ki ide oyo ne ba maman ba kufi na cancer ya mabele te tala to kufi si surtout ba congolaise awana poto cancer du sein eza nini ezali que libele ezo ba rayon ya moi ezo tout apo ba maman na été batika mingi décolleté na ba bissé moi tango zozwa na mabele e formaka e formaka neto benga ngo silicone je l'aime quand on sait l'émission à expliquer parce que tous en attend mon cousin yango e provoque ba cancer yango mona ba kata ba maman msu mabele ezo boma vraiment ça tue donc ba papa oleba melaka basi na ba mabele batika kaka bongo yango monike eza oubli faut na bango te ba misala mboko yo banini nous on a pris charge ya ba papa wana oyo bazo bossa na komela ba mama mabele et pesa bango ba cancer de sein biso sali association na biso. Alors c'est toi tozo tikayo lo basuka pona comme association no ya komo lobi pona to la ba mama l'air est grave. Jeune garçon congolais oyo yebi komela mabele bien yaka na Saint-Denis na 70 rue Anatole France na deuxième niveau au kuta bureau ya Asosameko association des mêleurs du Congo Gabon azana oya ye Côte d'Ivoire oya bangu ba banda kala ba pusani bali ba kota d'étape mususu biso Congo kaka ba discussion inutile banganda ba makambebele ha ba kangi babar tozo melate est-ce que tokufi tozo lianta bate tokufi makama sérieux to lingite makama buzoba biso wana o eza sérieux eza vie ya ba mama donc ba mama tozo démarrer awa batonanga ba okota sur terrain soko moni bango oyeba bango na badge na polo ya pembe oye so bakutani c'est vite fait mama oye opusani pa mutu wana okitisika blouse muke ya gumbami ameli 1 minute 30 elekate mama continue nzela na yo au continue au Château Rouge au Musala ça dépend papa papa il paraît bana tante tozo sauver bino pona cancer ya mabele cancer du sein ezako boma koleka corona koleka sida koleka malaria abona sali tender
Merci beaucoup, chers amis. Restez branchés.